La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Kalambai na bengi yomba la misato. Tika baje oyo zali kosala sisa contrat na yo na fumunzinga oyo osinaki contrat pona maba conseil na yo. Batu bakufa kuna ezali ngaite. Nga na pesa ki yo pouvoir posta no etonda ba musicien ba ya batu batala yo. Batu ndenge bakufi kuna ezali ngaite. Biso na monde na biso na science na biso tolingaka science ya makila. Zo ba na za pasteur te ya uchu beta sa dématique. Bandeko nanga audio eza mulai. Lelo na yo lobela likambo yo na otikela bino audio toyo katina suka. Audio oyo eza mulai. En tout cas na okote la pasteur Mike Kalambai te na okote la nanga pe soki fumunzinga nganga o te na sala analyse ndenge kaka esengeli. Na lobi boye bandeko. Bandeko to partager, bandeko bo partager likambo o ngangwa lobi o bozoya kufinga pasteur Mike Kalambai. Ataba yina mutu no sazaka na mabe na ye ezape na mutu moko aza na mabe na ye ezape na mutu muso aza na bolamu na ye bandeko nanga eske soki pasteur Mike Kalambai ake kosimba kisi pona concert na ye etonda na mbongo o majabu eza nango na mbongo ye moko pasteur Mike aza nango eske olingo tika na nyongo ya nganga point d'interrogation place wana. Est-ce que si réellement ezaya solo que pasteur Mike Kalambai ake kosimba pena kisi ya nde baoloba stade tonda po papa oyo alobi mambo ebele na otela bino bolanda na otela bino vraiment bolanda tina suka ngana yo continue analyse na ngana suka papa oyo alobi makambu ebele pasteur Mike Kalambai ayaki kolukanga ayebisaki ngana pesa ekisi atondisa stade de martyr eleka ndenge Moïse atondisaki wana ndenge papa azoloba papa azawapi na boma pasteur Mike Kalambai akendaki ti boma koluka esiko bandeko mbongo o ba dépenser bino mo bomoni ba instrument ni nekoti na stade de martyr bino mo bomoni ba problème o elekaki o ekomaki esi ekomaki to yaki misu ya kokondane to kondanaki ya opesa conseil to pesa ki conseil mais ata to lingi mutu te to lingi to la musalisu likamba stade de martyr to linga to la musalikambu moko boye o ba famille ebele balela to linga to la musalikambu moko o ba famille ebele ba na passe na mitema na likambo to linga to la musa banganga Kongo basenga combien oyo majabu mobimba to pasteur Mike Kalambai balinga balembala na opesa po bapesa mbongo ndambo batika na mbongo ndambo et puis en réalité des choses aolingotika na mbongo ndambo te po ebike eobima po ebike tango muto abando benganga pona pese mbongo na so na pese mbongo te ebima po lelo nyonso ekoma na internet lelo likambu tout to komo yo réglango na TikTok na Facebook na Messenger na Instagram likambu tout na YouTube to koma ko régler likambu tout na internet bandeko tozaka na mitema malamu mbote bandeko bolanda irsi botelwa TV mbote sika nyonso bozali tolobaka bonjour bonsoir et dépendara na air olanda biso bandeko nanga naza te pona okotela pasteur Mike na bandeli bien naza pe te pona okotela papa oyo abimi awa aye koloba so diza pasteur akende kosimba kisi pa na ye mais tant que toza ba chrétien tant que toza batu na obandela likambo mutu ata ana mabe mutu ato yina ye mais tango yoki balubi likambo pona mutu wana sala pene examen de conscience. Ce qui pasteur Mike aolata elamba ya $3000 alati na nzoto aosomba ketch ya $2500 alati $3000 alati po ki kofuta mbonga papa wana elo nini ezanga est-ce que papa wana bo asira senga ki ata $5000 apambo akomaki
ata $5,000 po toyebi biso nyonso bapapa wana oyo ezalaka aye kosimba kisi epa nanga bazalaka na eloko te mbongo nya malonga oyo ya osenga majabu to oyo ya osenga Pasteur Mike Kalambai baokopesa te nalobi te kakosi mais eza analyse na ndenga na yekosela analyse nanga alors nalobi pete ke bandeko bokomela ba commentaire na se po bofinga mais toza na mutu quand même ya ko analyser likambo e ana batebele balinga Pasteur Mike Kalambai te to boyi te eza na makamba mabebele o tolobaka Pasteur Mike Kalambai asala o musu to mona na o musu to mona te to bambela e to boyi te affaire à Peniel na zawadi esala ke bato bele bayi na papa na biso Mike Kalambai to boyi te mais irsi bote la TV lobara mabanzambe totika nzamba jija basali na ye ba serviteur de Dieu nzambe nda jija bango ata ba otambola obanga nzambe te ata ba osala mabebele ya bango na nzambe nda yebi nzambe nda zo jije bango nanga na yo tozana biso na droit ya ko juger basala nzambe te mais totika quand même kokosela ka bango makambu eza kitoko te lelo peuple congolais tokoma likolo ya mbongo mutu moko afuto mbongo po ya kobebisa réputation ya mutu na internet bandeko nanga lobi toyebaka te Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Abonnez-vous, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Ndeko okoti vraiment meka ko partager biso s'il vous plaît bandeko na bondeli bino. To partager na no émission oyo, to partager non to yoka to solo la non to yoka no makambu o ezoleka. Audio o na teli bino eza mulai na optique la bino tanto landango tina suka. Na optique la bino tanto landango tina suka. Alors, bandeko nanga to partagez, aimez la vidéo s'il vous plaît. Tango koti sur exemple banon liboso s'abonner, tango to s'abonner ko bossa te, cliquez biso na cloche à notification. En tout cas, cliquez cloche à notification. Prochainement tango to yana banalise na biso e komela o esika nyoso kozala. To kaka mawa ya batu. To zaka pe na ma, bomoni basala nzambe o to yaka otuka mitema na bango. To zaka pe na mawa ya batu, bazaka pe na ba famille. Bazaka pe na ba famille et si to yebi mama be ngalo bango na melaka na yaka teka pona ya par sentiment to yebi déjà mabe ya ba pasteur a Congo mabe ya ba pasteur a Congo to yebi ke ba pasteur a Congo ba mabe makasi to yebi ke mboko na biso so bonga te po ba pasteur na biso a Congo bazana mitema mabe wana to yebi yango mututu ayebi loko wana mais to tika koya na lukuta totika koya kolukela rape makambu moko talikambo ndenge bimi talikambo ndenge panzani internet mobimba
soki eza lukuta eza mabe soki eza lukuta nzambe akobetaka bino un jour. Pasteur Mike yango toyebaka te kande bato baloba asala nzamba solo asala nzamba lukuta toyebaka te mais toyebaka nyonso tosalaka na sie efutamaka na sie. Bomoni likamba zawadi so tobi tozonga na likamba zawadi lelo zawadi ake kokoma na internet ke alongwe na ye serviteur dédié akomi na ye wario zawadi akomi yango et puis toomona ba vidéo o ezo circuler po na zawadi na oyela bino yango na oyela bino émission wana awa. Nanya yebi ke soki eza nzambe nda frappé zawadi na o ya sala po na Pasteur Mike Kalambai. Nanya yebi nzambe ana balolenge na frappa mutu nzambe ana balolenge na ya betaka mutu soki zawadi sali soki eza ke ba retour ya makambo ya sala kine nzambe bimisi na poasa nani ayebi. So makambo zawadi alobaka ngalobaka makambo zawadi alobaka etalaka Pasteur Mike na zawadi po bango mibalende bayebi vérité. Bango mibalende bayebi vérité. S'il vous plaît bandeko toti kofinga. Toti kofinga tolongo na likamba Peniel tolongo na likamba bat bakufi na stade toye kokoma na likamba papa na biso o abimi mbongo na yeba sisa kite. Est-ce que papa yo si réellement bakendaki ko lukaye a obimana TV mbongo ne basisa kite combien oya senga ki bango o bakoki ko pesa te tandis que baluba basombi be instrument outil depuis poto et kiti tina Kinshasa combien bafuteli be instrument wana batu bakena na stade de Martyrs moni ba okabola ba J après concert. Combien? Likamba concert au bolibo zong songo po na beti sabatu mabaku. Ba famille belo ba lela ki na moni mama ya fi wana mwana na kufa ki liboso rimera liboso ebimaki wana. Mama mwana na uti Angola ye kinya zo nguluma na kolela na oka pasi ya mama. Na oka pasi na motema. Bolibo zong salisu likambo na internet. Po bo bebi sa su mitema ya ba parents wana. Franchement, peuple congolais, toza na motema mawa. Toza na motema mawa. Na lobite ke makam papa na lobeze ya lukuta, na kote li Pasteur Mike Kalambai te, menazo sala analyse ndengenga na moneli. Ndengenga na moneli. Lelo ba Pasteur bango na bango ba koma osala ba buzo ba o bango na bango ya ofuta ka futi mutumbongo kende ko kitisa ye. Bango na bango ba Pasteur ba koma bongo. Bango na bango ba Pasteur mutu na mutu awela ministère na ye tombwama. Bango na bango ba koma otiela na ba mabaya. Bango na bango ba koma ofuta batu mbongo po ba bebisa ba image ya batu mususu. C'est regrettable. Na ba Pasteur mboka na biso. Ça fait mal. Likamba ba Pasteur ko simba gwa. Mutu on sa yebi na yeke ba Pasteur na biso basala asuma na bango na kibonzambe te. Ba Pasteur na biso kibonzambe ezalaka lisu te mutu nyonso ayebe eloko wana mutu to ayebe eloko wana eya na bato mosusu bandima ndeti Pasteur Moïse Mbiye eya na bato mosusu bandimaka asambela nzambe solo eya na bato mosusu bandimaka te eya na bato mosusu balobaka Pasteur Mike asambela nzambe solo eya na bato mosusu balobaka nzambe lukuta soki oke na Marcelo eya na bato mosusu bandimaka nzambe solo eya na bato mosusu donc mutu na mutu ana kondima na ndenge na ye wana toboyi te. Mutu mwako ko forcer mutu nzima nzambe okinganja sambelaka azate. Mais likambu soki si eleki. Na kotala papa yo ti azoloba natali video ya papa na ti azoloba na moni pena kete ayo eloko moko e marché te. Peuple congolais to obebisa na biso. Tozo bebisa ba réputation ba ndeko na biso. Oza congolais mais likola mbongo luki oboma muninga no congolais. Totika. En tout cas, nous avons la bien tolanda no ba audio oyo tolanda ba audio, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Mais quand vous partagez biso partout vraiment de konanga partager vidéo comme la bande ko belé, to aimer vidéo comme ça na ti la bino. Boyo kana nu na munoko na bino moko, to yo kapeya na munoko na biso moko. Alors muto amoni ko analyser pe na ndenge na analyser pe na ndenge no o mekano. Donc to éviter peuple congolais. Et ça soni na mboka na biso tolanda. Na vile ya Kinshasa leko kute nezali Kalambai. Kalambai na bengi yo mbala misatu. Tika baje oyo zali kosala sisa kontra na yo na fumunzinga
oyo osinaki contrat pona mamba conseil na yo bato bakufa kuna ezali ngai te ngai napesaki yo pouvoir po stade no etonda bamusicien baya bato batala yo bato ndenge bakufi kuna ezali ngai te biso na monde na biso na science na biso tolingaka science ya makila bawana za pasteur te auti kobeta stade de matika mingi te adongolo bayaki epa na yo mpona azali pasteur epa na bino ngai epa na ngai azali mwana oyo ngai nazalola lakisa nzela oyo ayaki kofukama alongwe Kinshasa ayeti awa na ville ya Boma aye kofukama epa na ngai mpo nzela ya stade na ye eleka koleka ya Moïse Mbiye yango ayelaki koluka ngai so ayaki ayaki na pesi makambo na ngai to signer contrat siko ndenge ya sali ba succès na ye wana mbongo na ngai makalambai azolinga kopesa te do kanda na ngai oyo ezomema ngai na ville ya Kinshasa yango wana non wana ezali secret personnel oyo to signaki na ye ezali document asignaki document mais badati oyo toyokanaki nesi eleki fumu yo ngolo bakeni maika macha betaki plein wana stade Marti ayaki pana opopesa makambo oui ezali ngai napesaki makambo soki bato bazo reconnaître na concert oyo ya Fali oyo elekaki na ntango wana mbula engenge beta ezali ngai na blokaki mbula wana répétez ça ngai mutu na bolokaki mbula wana na ntango ya Fali siko ere ye atalaki makambo wana atali mpo ye mpe aza na bagidi spirituel na ye oyo badigishakeke tokende boye babiki efo tokende koluka fumu nzinga azali na bakongo na Congo central kuna na kati ya ville ya Boma ye nde akopesa yo succès oyo Fali asalaki nde napesaki ye wana mais contrat na ngai akoki kosiporte yango te azokoka mpe korealize yango te wana musali na nzambe epai na bino ngai azali mwana oyo ngai azali kopesa makambo oyo afukami na kati na ngai na koche na kati ya makolo na ngai akoti na temple na ngai azali partenaire na ngai azali musali ya nzambe epai na ngai te non vie wera place azali na pesi ye mbote azali vie oyo tokoperaka na bango ye mpe aza na makambo na ye oyo tosalaka na ye mais ngai na ye na ngai makambo ya wera te mingimingi na ye mpo na pasteur Kalambai oyo ya musicien ye nde na yeli mingimingi nazobetela se te mbongo na ngai okopesa te okopesa te obengaka yesu te nazobenga ye nimero na ngai asi ya bloka yango elekaka su te bapele na ye meme ceinture na ye bengaka ngai mingi ke fumu limbisa sala boye minute oyo babloke ngai alors ndenge biso tosalaki contrat ya spiritualité yebake nga mpe nakosilisa ngo kaka na spiritualité mpo nalataka boye te so nalati boye ezali kanda mpo nazoyela bino ezoya na ville na bino ya Kinshasa mais soki eza te ta mosusu mpo nde bato bakufaki contrat bosalaki ekomi so bato bakufi ebele parfois yango esalema non biso topesaka bozwi topesaka bato condition ya makila te soki olingi osala condition ya makila wana tokosomba nyama oyo ayebani oyo tata nzambe asingaki Abraham ezali meme wana nde osalaka sacrifice ya meme mais ye ere ya kozwa contrat epa na ngai ayelaki mambo ya makila te ayaki napesa ye succès mpe asala plein na kati ya stade na ye yango napesaki ye. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez vraiment à travers cette émission Jeep à vérité tous les propos tenus n'engagent que son auteur. Mesdames et messieurs, Mouta Kouloubango Eza Fumunzinga. On a été, on a eu une question, on a posé. Toyoki nenga pesi message na ye biso tozakana mpona mutu apesa message etali kaka Fumunzinga pourtant bayaka basina ba contrat yani kongena kin France tozalaka te à part ye za ba misusu pe bayaka non baza ebele bayaka kozwa makambo mpa na ngai mais bazo respecter contrat naza na droit kotelemela bango te naza na droit mpe kotanga kombo na bango siko bandeko toke epai tozonga epai papa Fumunzinga eske soki likambo yango eza ya solo eske bato bakendaka kepa ya mutu bakepa ya baswa diza banganga nde tolobaka eske soki likambo yango eza ya solo eske yo oza na droit ya koya kobimisa mutu na internet ke asalaki boye ayake wana oye osenga mbongo te me wana oye kodevoile wana eza kosenga mbongo te wana eza ke oye po obimisa likambo yango na internet na réseaux sociaux oye kobimisa client na yo soki si réellement eza likambo solo oye nde kobimisa client na yo oye kosenga basenga mbongo na internet te okoki mpe kokende église na ye ntango yo lobi ke nazoya Kinshasa nanuku tokomi Kinshasa yango te mais osali déjà bémission nazoya Kinshasa soki ezaki okomaki déjà Kinshasa yango kende kotala ye na église na ye azaka na église ya monene kende koluka une église na ye si réellement sentir na ye bayebani na yo pourquoi obengaki mon membre moko ya sentir na ye toyebisi ke nazoleka na internet
po bato baza bato mo baza reconnu alinga te likambo na ye bima donc soki alinga abeta likambo na yo abeta yango soin atrace nzela eyebana te alinga te bima soki likambo yango ozoloba eza ya solo totia loko eza ya solo ndenge bato bazofingela sikoyo pourquoi oke ti na église na ye te mpo na nini toke koluka ye ti esika ye asambelaka oponio ya nango na internet mpo na kosali réputation okanga mbula na concert afali to okanga mbula te toboyi te papa mais soki eza pena ke kopi na olelaka yango wana soki eza ke kopi na osalaka mosala yango wana papa nganga oeshue okosi obeti yango mabe soki kopi no yango wana okoki obimisa yo kokoki obimisa partenaire na yo te mpo lobi bien ke toza bapartenaire okoki obimisa partenaire no na public te tant ke oyebi ke partenaire yango ya yo aza mutu munene et puis partenaire yango ti azoya kosigné ki partenaire na yo olinga te mpo obimisa ye esopa ye boyeba bamakambo bosalaka balobi ata mutu mo afuti yo mbongo po yo obebisa no image ya mutu yo obebisi image ya mutu wana afuti yo avandi me yebake soki nzambe alobi kanda nzambe elobi ekita ekite pa mutu wana te peut-être ekite pa na yo mutu oyaki kobebisa réputation na public so kanda nzambe ekitela nde yo mutu oya kobebisa réputation ya mutu na public pena boye oye koloba mabe oye koloba mutu asalaki boye oye kozokisa lisusu mitema ya bafamille oyo bakufelaki oye kobeta bango lisusu oye kopesa bango lisusu pasi ozongisi bango pasi na mitema eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa bakongolais totika milimo oyo eza bien te yango bomoni bato ebele bawamema bamilakeli mabe bamipepe mabe na bafamille na bango na bagénération na bango pourquoi parce que lukuta mpe eza mingi na monde na biso motema mabe eza mingi na bakongolais motema mabe eza mingi congolais ebele awamema mabe na famille na ye oyeba te génération ezobeba mabe ezokota pourquoi motema mabe ya biso moko bakongolais eza kitoko te soki likambo eza ya solo en tout cas esa pasi epesi pasi soki eza ya solo paster Mike Kalambai opesi pasi pe soni mais soki eza ya lukuta ndeko oye koloba makambo na internet bokanga date ya lelo te lobi te tokozonga na internet mpona otalaka ndeko lisusu topartage biso partage na Facebook partager na WhatsApp, partager na Messenger, mais quand partager biso partout et aux amala mominga. En tout cas, bande kongana bien to kutane la prochaine occasion. Neyaki na likambo pona kolakisa bino, pona to luka to tala likambo to yoka to comprendre eza nini. Nayaki na likambo pona kotalisa motema mabe ya peuple congolais ata soki ezake bosinyaki contrat ngo na ndenga solo okoya koya na internet te po oya kobebisa réputation ya mutu siko soki mutu musu aza na posa ya signer contrat na yo ndenge yo kobebisa réputation na internet est-ce que oza sir bande ko musu ba yo signer contrat pa na yo bakoya ko signer contrat pa na yo te po ani ba monoka lokoza mutu mo bilobela ba monoka za mutu mo boli olobaka na ba monoka mutu mo o aye déjà lobi boy c'est que mbasi maso na yesu ko yene koloba eza nde amona mutu atémoigner ke papa walesa tomoni atémoigner ayaka église mais ye wana tokobomona vidéo nyonso tomona mama Angel tomoni na kati tomona ye wana zosala ne ba vidéo na bango akomi osala ba vidéo la kisi ke bayeba nangi na bango déjà kala aza na ye mutu ayaki kokota na église te po mutu aye na église ayo osala témoignage kamba mo pa komine proche na bango en tout cas eza mawapona ba église na biso ya Congo eza vraiment pas mingi ngana bien tokutani à la prochaine occasion ceux qui yeso azongi te tielanga j'aime bien na vidéo mais quand partager kande na lobaka tielanga j'aime vimba ndeko ozo s'abonner tango s'abonner kobosa na te cliquer sur la cloche de notification pour que lobi okuna tango tokotsa ba analyse na biso ekomela o esika nyonso ozala linda bukulu ya balinda ba gros bisous esika ozali mama nanga princesse Allegri ya nzamba batela yo en tout cas Maman nanga Madeleine Keita grâce ya mpo yozoyo kanate balobi grâce ya mpo yozoyo kanate na lingana mona ba bonjour Irsil Botelo TV et ça la biso moi bien ba papa nanga nyonso poto partout bozali obobenga biso pona ba conseil obo soutenir musala na biso nzamba lola a bomba bino bozebele obolinga misala ya Irsil Botelo TV alors nzambe nanga a pambola bino ngana bien tokutani à la prochaine occasion bisous bye.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talandenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.